Nana oloba. Famille mobimba ba warrior. Ah, tika famille mobimba. Oso pourquoi? E ba ina mama kitati na bakoko. Na bakoko. Donc génération génération. Si to ko fora na bano to ko tikala ba wasaka ba. Avec soit ko ben Cefali. Avec Cefali. Mais quand même avec Cefali mais fallait initier. Zembo yayi. Abinisa ke ndeni. Abinisa ke. Ça va on bien. Ndeti musicien ni no ya kondima fali te bango tout ba na se ya fali. Na minute o fali ndazo azoko représenter Congo. Na Congo fali aza numéro 1. Oh, il faut la tout de ya makasi boy. So panzi na. Donc tu n'as faut des crans. Donc so ki singo ko mona makila na ko mafali. Motema na 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 Ok mélodie. J'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va par la grâce de Dieu. Bon tout dans nana bola azawapi. Voilà, la sana kata commune ya Kasavubu. Babi rubrique na bino ba warrior et kitina kata ya commune ya Kasavubu. Merci na batu tout bolinganga nana bola la petite nana moi la mana ngapi na lingamno vraiment ya trop beau continuer ko s'abonner massivement sur nana boduga télévision et ça la biso bien aimer partager et ça la biso plaisir ya trop s'il y a des remarques que ça pour la kobongisa et puis là je dis merci à toi Kassere Kapoison, notre partenaire officiel, Rodrigue Matin, le prix Nobel de la joie, Astrid Yende, Yafisto Botua, merci beaucoup pour tout. B50 Balondo Yama, alors merci beaucoup pour tout, papa. Et puis tout le monde a warrior parce que biso tout le monde est pas pour na biso avec les sur concert, alors une tournée européenne, Yaminel, la province pour préparer le Stade de France, na biso aux Akalaming théâtre, c'est la date, biso tout le monde warrior. Donc vous allez focus partout dans le monde, vous allez jamais dessus. Tokiti na kata commune ya Kasavubu pour la koyoka ba avis ya ba warrior moko na moko par rapport à artiste bango ndenge ba lingaka to ko découvrir na bino ensemble. Voilà. Dans le baki to ça kati ya commune ya Kasavubu to kiti sur le terrain to lobisa ba warrior. Bato ba linga papu, bato ba linga fali pupa, bato ba linga musique ya fali. To yoka dans ce qui peut là à sa vrai warrior a retenu ndemba fali oh. Ata 42%. O libérer moninga o mamé. Atanazananga kitoko te. Ah, voilà, tu voyez, moi quelques minutes quand Moukié, tu es bappé combo nae à se présenter, ce combo nani, batuba Hollanda, combo nani de. Comme on a un garçon gloire dans Naza coopérable, la manazan, ça la marketing, habillement tout nouveauté. Ok. Avec la chose pas centrale donc. Na souvent la caverne granit. D'accord. Ce que l'on est tinda olinga fali poupa. Amamuka sala. Kaka muneti ni. Musique, kaka solo la trop na musique. Pour les kaba musiciens donc il va congolais belé. Boss ko kami te Stade de France awa. Na est-ce que ça de Kambol ba pour na fali. Tout ça mamolo ba parce que y a za aigle, y a za waru, y a za leader. Donc à parier dans le monde en leader tu vois les qui na actualité. Ah, donc il faut qu'il y ait une actualité. Il y a une actualité, donc on va copier Zan to les lèvres fort. Telle caméra n'a pas pour Hollanda. D'après, il y a un vrai warrior. Mais ça, je ne sais pas si ça fallait ou pas. Il débat dans le quartier, tout le monde cassé. Sur les calabres, il y a un warrior. Sauf que là, c'est l'homme qui est boudon. Il y a le baran, il y a un quartier, il y a un don. Il y a mal à l'aise pour la maman fallait. Il y a un pire, il y a pas dérangeant na ba bien même sous na mo pe na bimana mo papa afali. OK. Donc so fala la tiboyi pour landi. So fala la tiboyi so plutôt landi donc. Holanda te papa ni to mo na ka mutana indu sai wana. OK. Ya mo pe biso to yana. So pe mama ezali Zambera et moi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà votre Holanda un vrai warrior, a tout expliquer biso ndinga linga fali pour pas linga artiste na ye. To dire que faut la mission ensemble na bino. Ko s'appelle warrior mon copé awa. A s'appelle la personne loba pour la papou pour la fali pour pas. Bonjour. Bonjour. Bonne santé papa. Santé ça bien. Bah Holanda yo de partout. Comme parce que basa beso ba kombo na yo, comme ceux qui kombo no nani. Kombo nanga living muneza. Ah. Olinga fali na warrior disa.
puissant. Ok. Papou, on a fait la tournée européenne de partout, à tant de la province, dans la France. N'habitez pas concerne le monde qui ont une attaque un vrai warrior. Bon, attaque un vrai warrior, bah concert à Fally Ipupa. Et ça va concert moi que ça na niveau à l'école que les artistes nyonso ya na golo ba Afrique mobimba. Parce que c'est un artiste ce qui a commis na pas pays étranger en Europe ou bien wapi. Donc tout le monde a raton disaka il y a des artistes mo boy. Donc aza mystique na koloba. Aza na il faut ya artiste ya wa na RDCT. Il y a commis na niveau à l'école. Vraiment. Et là on est dans linga Fally motivation est utawa. Bon Fally aza aigle. Na linga mtoza na maele en fait. Donc Fally aza moko na maele aza stratège. C'est pour cela que na linga ka epuis ayembaga makasi ayembaga bien. Ayemba banzembo tushaka. Tushaka wapi? Na motema. C'est mon Fally toujours déjà na motema. Steve Lwemba. Ndango mingi. Nante mwana ko yoka so kanisa nini? Bon, ngara muswahili na yoka kalingala bien te. Mais na ngaba mélodie souvent nde etushaka. Na koimba muke. Pas de problème yimba. Motema na 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 ok mélodie. Ok mélodie. Steve Lwemba. Hey, Steve Lwemba. Hey. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer toujours dans la rubrique de Warrior, Balobinini. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi. Il y a qu'on retrouve les Warrior de partout dans la commune de Kasavubu. Parce que, aux hommes qui fallait ça, les fanatiques et belé. Parce que les bandes n'ont pas été plus de la Congo, vraiment. Tous les Warrior, tous les Combo de Sokinani. Bonjour. Bonjour. Bon, Landa, au la caméra, Combo de Nani, Baeba. Comment on a eu Maxine Mouika? N'importe. Premièrement, motivation nous y Fally pour la musique parce que tu as vu que tout est basé belé au va ça la musique na bango bien ba yeme ba yema pe ba bantimu na bango kitoko mais là on est tindo linga Fally bon ngana warrior donc musique ya Fally en tout cas toyoka ka ba mélodie toyoka ni ba parole Fally ala ba musique moi ba parole na ba niveau likolo. Alors, si on beta musique à makele, loyo kaka mélodie, elo mokati Fally abeta ba niveau de ba haut niveau. Voilà yango na lingela Fally Ipupa. Na ba concert à Fally. La hôtel ki yango a hôtel ko beta ba tournée européenne na awa. Na ba concert tout wana lo nini au retenant ki na ba concert à Fally. Voilà. Ba concert au Fally abeti na ba pays étranger. Premièrement, on a koloba concert où est marqué nga deux concert où a binisaki oisé quoi. Félix oisé quoi. Na peut-être ça au moment that's On a dit qu'il y a concert à Félix oisé quoi bien Fally. Bien Fally. Mais quand même à bien Fally mais Fally a binicié. Zembo yayi. A binisaki ndeni. A binisaki. Ça va on bien. Yango wana même ba concert mais muta fongoli biso arena oto ka biso to eba ki arena ti même ba congolais ba wana ko beta na France ti Fally nda fongoli nzela wana en tout cas ba France ni ba concert ne to beti na ba pays étranger nyonso eleki kitoko pe atondisi ba stade atondisi bato yango wana pena na remercier côté wana ndenge lobi ke Fally donc si musique na poto arena oyeba ki c'est grâce à Fally non oyebi ba arena mais ba c'est musu andima te ke Fally donc si musique na poto ndeti musicien ni no ya kondima Fally te bango tout ba na se ya Fally na minute o Fally ndazo ko représenter Congo na Congo Fally aza numéro 1 ndeti musicien ni to cha bango tout ba arena na ba na sima ya Fally même si Marty ya ba wenge ba beti ba ve ba beti na génération ya biso Fally nda yeko fongola yango de bango tu baye na sima ya Fally to koloba lisusu ni arena o bango ba tiela ngo munoko baye baki yango ta Fally nda pesi bango elengi arena wana to koloba lisusu te vraiment c'est mon afalo linga mingo parce que yo qui on va côté non wana ah non après da papou à ça quelque chose hein voilà Fally avec tous les chants Fally tous les qui toquent
mais nzembo oyo makanga eza nyoka lese nyoka lese na meka koyemba nyoka lese donc nakataka na mukusia tuba ngaye tuba ngai pona nubasuba ngate suwa ngamino na ketchup sheri nango za mundukie automatique elanda nyame kanga nyame ya na nyama elanda nyame kanga nyame ya na nyame lesinga nyamango wana na siku papa Stade de France kamingte elo niko souhaiter la Fally Ipupa Stade de France abulu to ba warrior bo zila date wana na nebite en tout cas to pesara Fally bonne chance ndamba sunga ya bakse mayele o tezo zanga akokisa yango biso tutu wana sima na biso pe tozo sambele take musicien na biso ya Congo mutasimbi Congo mobimba ye wana topeseka ba bonne chance mingi kolobeya te mais tozo zela yango bato tu batele bakali bakokati akobeta yango pe tozongi boye. Merci beaucoup. Toujours na kati ya rubrique na biso ba warrior balobi nini tokitaki na kati ya commune ya Kasavubu mpona kolobisa ba warrior ba fanatique ya Fally Ipupa de partout to sapena warrior moko awa ako se présenter boye ba kombo na ye boko découvrir ensemble. Vous avez un micro naïe, soit micro naïe, yangoyo. Bolanda ota la caméra. Bonjour. Bonjour. Bonne santé, papa. Oui, par la grâce. Par la grâce de Dieu. Bolanda de partout dans le monde. Ah ouais. Est-ce que vous s'est présenté? Oui. Comment il va combo dans son âne? Ouais. Comment on a Ibrahim? Ah, moi, c'est mon micro. Ouais. Comment on a Ibrahim? Ibrahim. Ouais. Ça fait le numéro 1. Il fallait Ipupa. Fanatique numéro 1, il a fallu pour parce que tu as vu qu'il y a Congo, na bisopé awa. Parce que l'artiste est belé vraiment ça la musique na on peut bien. Ouais. On peut so yo qui peut bien on peut boyemba, ay pour ça travail. Motivation premièrement il y a comme fanatique il a fallu pour uta wapi. Motivation donc nana elle connaît motiver voilà chez Fally Ipupa pour comme fanatique naï. Bon, motivation nanga et uta chez ba oncle. Bon, on a un cancer, on a un fanatique, il y a oui, quoi, fanatique, des bisotons à l'époque, des bétoyos, car partir de Bangé Lengi, oh, Bang, Azaka, on devait, ils se peut, ils ont maman, des petits, les lots, depuis dans la neuf. Les lots. Ok. Pourquoi silence il a fallu pour pas que fanatique, ou l'unga papou, hein? Ouais. Silence il a fallu pour pas pour naïoé le bellonné. Est-ce que silence n'est pas ma vie? Parce que même si on va YouTube, comme il calme même si on va YouTube. Mais oui, moi quand je fais ça là, moi quand il me vient vendre, vendre à permis, biso mo gonde to ebi o yazo ingasa asala parce que to sala kanae to ebi nenga fonctionnaka donc soki yo o ebi ete o monaka silence mais silence yo on peut peler ça parce que le bac il faut qu'il silence tout ça toujours na silence. Mais la vie peut savoir mbali bosso fala ça bon depuis abanda carrière na silence na 18 ans. Oui, 18 ans vraiment. Depuis janvier tisco papu au le basso au le belo côté ça calme silence. Asani ne esinda meri kaza musika tena biso na esinda meri soka lobby lelo lobby donc il y a rien à changer et le que changer ça tient. Asane tout ça bilo que bela so préparer pour na sala pour na biso ba warrior déjà ça déjà nyonso. Les tirera tsaka na sani. Vraiment. Papa peut être tournée européenne, na France, ou na ba province belé, na ba Lille, na ba Nantes, abeti vraiment ba tournée belé. Na abeti na ba concert tout fala beti. Et là on est oyo remarqué. Là on se plaît na ba concert ya Fally. Et pas dans pena ko tuna nga bonté. Oh, quoi ni? Parce que dans le bagnoso. Ouais, nyoso. Le foutete au talent non? Ouais, nyoso. Conseil de qui calme tout calme. Dis mon yafalo lingami. Et tu vois le quoi nga. Utinanga njamba fele. Te yeme biso no ato kata mo de chambre be pa o pa so pa o pa vrai warrior to kapa mo de nzemo vraiment parce que yembi yango. Malheureusement na régime. Te c'est l'autre. Ah, biso mo o guitare o te drum ba Frankie kapa ba beta ba drum mo ba arme ba drum beta te mais biso ka to kena na ra bonga.
Banzembe c'est belé, fallait c'est belé, mususu na bossa parce que kota mingi répertoire pour mettre ça pendant le cerveau. Attends moi extrait quand même que até a formule 7 voilà. Na même quand na oasika et que dans 2 ans déjà ils ont vu mara levier formule 7 na formule 7. Attends moi extrait moi ndimo mo na kata formule 7 koto yo kaka. Mystique moi signé bisa. Bon, na linga na formule 7 na ndimo linga mingi oya jetem. Na 100e dossier. Voilà, les chansons écoutant la coïmba, vraiment à avoir une maintenant au Calais. Voilà, pas de problème. Et puis bientôt là, c'était le Stade de France. Et là, nous souhaitons la faille pour pas, au peu qu'aux occasions, il y a Orlando Bissot. Bonne chance, toujours. Bonne chance. Toujours, le bébé des athées, bonne chance, tu oses la Stade de France, n'a Bissot, ma beaucoup au fond. Des années déjà. Tu as déjà tu bête, tu as pour déjà KO. Et ça a été mise en scène, on est les gamins. Bissouma va tu as déjà bord déjà tu bêtis, bord déjà tondi. Ouais. Quand on appelle le fola zong musique na poto zape kamon pour ya bien assez sacrifié. Makasi bien makasi le so de moni bastare bena kongo bazongi mamba cancer à poto ana. Bazodondo oui, ko donne ça problème te ba dondo na bango. C'est que poésie moko déjà le baki tour to godondo. C'est que bango tour pe ba dondo. La caméra? Ouais, non mona. OK. Vous avez un message, on ne sait pas fallu. Après, c'est bonjour ici, Gaza. Bonne chance, c'est tout. Mais moi, le téléphone, on est profil dans le papo, hein? Ah oui. Chasse là, s'il te plaît, zoomez les non. Eh! Oh, qui fanatique, il y a ma casse boy. So, pandina. Donc, il faut des crânes. Donc, so, qui sinon, au moins, ma kila, n'a comme ma fallu, faut pas. Mais n'a pas la vérité. Mais vous avez famille, moi, t'es ma mais toi, on a beau temps, on a côté, c'est-à-dire, j'ai déjà famille, n'a déjà. Parce que moi, pas le bal, vous avez famille, vous avez la fanatique, vous avez famille, ah, c'est bien, hein? Ouais. Donc, tu n'as pas d'écran fallu. Tu n'as pas d'écran, tu n'as profil à WhatsApp, tu partout. Pas oublier le bélangoté? Non, non, non. Famille, moi, je vais voir. Ah, tika, famille, moi, bimba. Oh, c'est pourquoi? Et bah, il y a maman qui t'a dit, n'a pas coco. Donc génération en génération. Si tu recouvres un banon, tu retires la barre. Attends les lots fallait pour passer. Biso ba autosate. Il y a la musique néticali. Ba koko na biso. Ba wario. Ba koko lo na biso. Ba wario. Tout le bac, on a un héritage. Héritage totique yango. Ah. Ouais. En tout cas, quand on est né boule, bata papa pour les kama. Il y a ma casse vraiment. Ok. C'est bien donc voilà botu kolanda. Ndeko na biso pesa mon micro voilà botu kolanda warrior na biso ya le bien aller warrior distance bozoki si on makila ni bon mona fali donc c'est un grand plaisir ya kozoba warrior na kata commune ya Kasavu vraiment ça montre que artiste bat balingi et puis balinga pe musique naie toujours na kata ya commune ya Kasavu parce que bobo benga ki de partout nana bola qui tape la kata commune ya Kasavu voilà ngayo sur le terrain rubrique na bino warrior et qui na kata ya commune ya Kasavu tous ka ba vie ba warrior ba to ba linga fali poupa ba to ba linga la bonne musique ba to ba linga anglais ba to ba linga papu ba to ba linga fali ça la bonne musique ya bien tous ka ba vie ba warrior moko la moko pe et ça la biso bien tous ça peut warrior moko awa to ka avina et voilà bonjour papa. Oui bonjour Nana Bola. Bonne santé papa. Très bien par la grâce de Dieu. Bon tous on a kata commune ya Kasavubu bazolanda yo de partout est-ce que vous se présenter ba kombo na so kinani nga komona nga Berti naza président ya ba warrior na commune ya Kasavubu précisément na quartier ya Sosa. Voilà obi oza président ya ba warrior na quartier ya Sosa na commune ya Kasavubu na habité président ba difficulté ni nokutana nango en tant que président na kati ya commune ya Kasavubu to pe na quartier ya Sosa. Ba difficulté on a kutana nango mingi ezalaka pona ba message surtout ba masolo vraiment ya source pona aigle. Mususu nazalaka nango mais mususu vraiment nazalaka nango te pona nini naza vraiment attaché te na ba bureau ya aigle nazalaka toujours musika. Ba information na doit mingi sur net soki nazui information na tango réunion ndenga na partageaka na ba collègue na ngai. OK. Dans ba information tout est vraiment ya source na ba net ezalaka te. Donc tout ezalaka toujours bureau ndem to bazalaka nango mais tellement la attaché te vraiment na ba to bureau mais occasion pe yango epesa melio. Ah mais c'est une bonne occasion. On a vraiment na sepeli parce que ba moni ba plan oyo to banda ko zela banda kala.
et surtout na stade des martyrs biso to sala be fort moko pour na aigle mais to tikala ta omona ta directeur ya marketing tende tive na biso Badiata to tikala omona ete biso sala makamo ya minene nde ti biso na Kasavubu to somba plus de 1500 polo plus de 1500 polo pour nous soutenir aigle mais to doit ata appui ya mutu moko te oyebi. En plus, tu as des banderoles par-ci par-là. Au moment où tu as Kasavubu, tu as contribué. Mais parce que par rapport à Mour, il y a leader, il y a artiste. C'est logique, tu as aigle. Tu as que tu as la before. En plus, non, tu as facilité. Tu as la before, il y a belé. Tu as la cuane. Ce qu'on a dit, c'est que ma fanatique a fallu pour pas. Et là, on est comme fanatique a fallu. Bon, on a vraiment comme fanatique, il a fallu pour pas aigle depuis na 99 l'album Aliboso à Tantan. Donc on a eu un album moi on a dit oh jeune oiseau mbaki toko boy en plus il y a Bogarbo où tu as on a vraiment la fanatique à quartier latin. OK. Et on a fanatique à quartier latin, on a fanatique il a fallu à lobby te on a bando ka Kofi Sera bangobila. Donc ti ba mboshi il passe ba longwe ba fali pour pas bailler. Ngamba la mona komi mbala modo na longwe fanatique à Kofi na komi ba fanatique ya fali pupa donc on a eu ka ba vocal ya fali no biti jeune waza mystique wa uchi wa pom tazwemba kitoko boy donc yango la mbala moko depuis 99 l'album Aliboso ya Tantan ndinga tikala maman fanatique ya aigle tile. OK. Voilà. Tout le monde peut fallu pour pas aigle na ba tournée européenne na partout na ba province kuna na France a beti na ba concert ba sala minene ba sala spectacle au tal le congolais moko tatikala ko beti me fallu pour a beti bisango na ba concert tout wana ba tourna fallu a sali et le nini oyo o retana ki na ba concert na omoni mutunde ti fallu pour pas ngai na benga kai Moïse de la musique africain donc mutu o ayo longola ba africain na boumbu ya musique obike na kala to no banga ba américain mais tant fali pour payer ayo longola biso ko complexe wana obike nga fana na Angola ba angolais bazo ba ke fali a congolais ti bazo expliquer bon mais fali ka congolais vele biso bandel bobi jamais congolais Bogarbo ya taibu non tout monde a été nga mozo le kelanga ko ma difficulté mbele omoni mutunde ti fali pour pas et là on dit tu concert de lo to ko lo bela été parce que fali pour pas concert ni non c'est la cas kitoko donc au bon moment on a disque et on bon moment on a concert et là il y a plein qu'on a fallu pour besoin le battre donc plein zone de biloko mode ya to lamba to tiana congélateur to za pour to lia to fungola on ba mo to lia donc ils loko ya ko lobati et donc il pon a fallu donc makamde ti ya concert donc to longola mon ami tu fali pour pas obéter stade des martyrs. Mais au moins la calamingi te lili na biso ya lisusu. Mais oui. Donc fali ça salika likama ko balanda fali. Mais fali nenga zawana eloko nyos o fali asalaka elili na biso landango. Ndeti ngali boso na ndo kansaki ngani na zalaka vrai wario ko lika ba wario nyoso okene na mikosaka. Jumtu pena na yoko vanda bilo biti ngala kosake donc imutalinga fali ko lekanga aza. Donc c'est fallait aller pas lali. Donc c'est fallait vendre pas vendre. Donc c'est fallait na mito azo raisonner le bon la litema il pas zo raisonner. Donc on y a fallait salaka yango ya landaka. Mais balandaka muto sala likama malamu. So sala kama mabeba Orlando tiniti fallait salaka toujours ya malamu yango na balandaka Mais c'est normal. Donc mutu oya sala makambo oya malonga ka il faut landa ndeti fallait nenga zana. Oh nyoso fallait to sala awa moni to ke beta stade de France bon mona il na biso hollandais so ke robeta donc jamais ya sala loko fallait landa mais on fallait sala ka yango ya sala ka nini alanda donc toi niveau monte na bango sinon c'est pourquoi attaque warrior na été so sali constant wana pourquoi silence ya aigle parce que ba warrior ming baza ko se plaindre pas pour vendre kimia zo lobate to ça besoin fallait loba azo lobate pourquoi yo moko benge nini aigle obike aigle soka dali kolanje te soka vandi silence na ye elobelaka basoso ebele ndeni mutu adali kolanje te aloba te azo préparer nini monike fali de nature ne fali aloba mingi te mais fali asalaka eloko mobe o mokili kamu donc ndenge vandi wana tokokota na makanisi na ye te po tebi plan nini oyo azo préparer te donc tozela ye nano idée na ye oyo ya kobimisa nde biso tolanda na nsima donc nga okoloba te ke o fali ndenge avandi wana aloba te pourquoi te nayebi te
po ye moko yebi andeka munene andeka mukete donc aigle apumbwaka tika baplainte ne na mabele donc ye moko yebi ide nini okoya nango donc biso mpe tozela kaka oyo ya kobimisa yango biso tokolanda bientôt la pesta de France oyo bawarrior tu baozele naye tosali kambola bapapa nango to ndeni omoni eloko oyo ya stade de France yango wana lobi obi ke bave na biso ya clan wana ya bavio wana ya bademo wana ya kala wana basala basiti mais ata mutu moko tatika lobeta stade de France mutu moko te abete yango ke ye moko ayebo abi te nga na obeta stade de France mutu te abeta yango mais fali azobeta yango ye moko omoni air moko bozo tovandi il faut air moto pesa un peu fali merci parce que fali nanu asala eloko te échoué donc fali asalaka eloko oyo ye moko aza conseil kwa bike ngai etaki fali eloko na asala esimba akepe bwebu omoni ke simbi ali batu musu bazaya na simba lokola fali abeti esimbi seke nga mpe soki na ye esimba donc fali atalela ya mutu te eloko nga na sepela ne yango wana ase kontaka no na ye moko nga etaki fali donc soki nazwi mabelo na tiena oyo epeselo moko bien mona mpe batiango mpe boesimbi exemple mwa mokeno okopesa yo ntango clan wenge ebeti ba stade de martyr awa donc na génération nyonso oyo etikali moto abeti stade de martyr aza te bango tu bando obanga libulu wana me mokofali ayaki atie mutu ba abeti bango tu na nsima bakomi nga mpe na oya omoni ke bango bayebi ke fali ya likolo na bango oyo fali asalaka yango bango balandaka donc yango bango bayebi elili na biso mpe fali baki bana mai boya tobeta surtout tosa honneur ya musique babeta stade de France fali abengisi mo babeta stade de France stade de martyr oh mais eza normal ntango fali abeti yango déjà longo lisoni ti même yo beti osali ata 12 personnes oyo akoya abeti ata 15 personnes eza problème te leta likombo etikala kaka ke ye mpe abeti aka est-ce que ça a un message à lancer parce que le message pas fali ça un message ngai mpo na ngai vraiment etake warrior message na ngai eza ke biso vraiment bawarrior na Kasavubu toza mpena soutenir te en plus aigle asekontaka mingi na bandal asekontaka kaka mingi na bandal mais okende bawarrior baa partout toa mingi te mais toa partout okende même na fin fond okokuta to mosusu warrior moko aza kaka eti biso awa vraiment na Kasavubu vraiment donc tomona ata ni bureau ya aigle te loka da nini biso da ekiti da ana kata Kasavubu boza da yo osepela rubrique na bino yango oyo boza besoin oloba obeleli ka tokokita sur le terrain tokozongi na no lisusu mpo na oloba nga vraiment na osepela so bemission bando ozalaka ta boya ata na semaine moko ata 2 fois esala bien makasi mwa nzembo ya moke ya fali tosisa na omoni mpo na ngai banzembo ya fali eza ebele taka nayebi su yo ke depuis 99 tile oyo nalinga aigle donc so lobi ke nayemba nzembo ntango mosusu nzembo wana mosusu noyeba yango te mwa estreka ya moke oyo olinga mingi parce que eza banzembo ebele ya fali bon mpo na ngai vraiment donc mwa nzembo moke oyo nga nokoyemba donc eza éternellement oyo ya fali ipupa donc première chanson na biso toyemba na kati ya quartier latin lora ya koseka nanonga na mo na nzela mino na yo na kingo zomi ye nga na kufelaka kufela kufela omengo elingi nango ngai te kasi nzambe apesanga selika bweloko eluti motuya na lamu kombo nangu bolingo sheri atambolaka lokola extraterrestre lorenjo nanga kitoko sheri yeye sukali na yo eleki ata oya mafuta njoyi sokili weye nakosenga ezonga mokolo mosusu formule 7 on a les vues et quel plus de 2 albums on a mais so beta so bimba banze botu ezonga ga ya sika nebisaka batu ne bandelike formule 7 eza braquage moi c'est ba braquer yo même ata mwana muke o telema omoni formule 7 ya nini eza braquage donc c'est ba braquer yo atota na obi mutu ana sima mkongo soka braquer faut tia maboko likolo o telema formule 7 eza braquage na ebisaki batu omoni mutu mo ba kei akezwa ba ex faza Mobutu baya ba soutenir ye po baya ba bundisa mboka ba kokate eza lokola ba ex faz baya bundisa ba chikata est-ce que ba koka muti album wana oya bango ya ba ex faz wana o ba sangala kal tilelo to kangwa tana banjela te oyi bi album mango te ye ba ex faz nga no mo mukeno no ya formule 7 to sutra biso la yo to zongi le sur la prochaine ndeti formule 7 njemuni oyo koloba nanga ke salilanga te po banjemu ebele bakala ezali olinga mingi eza tellement ebele oso fa na mer
Imo oyoka ba koto na penza koto fala bomanga na biso to kufala biso kaka. Pona ngai soki na voix ndeti na mer na sepela mi ko amour na yo. Amour na yo bomoy nanga, amour na yo bomoy nanga, absence na yo liwa nanga ye fleur. Soko lingi ngala kufa ye, ngala kufa me kaka ko boyanga ye. Mona banjembo wana donc soko yo kango, oka ba Patrick, Bakala donc o kokate. Donc fallait que la bande tellement ébélé donc na mona utata ninga lo bati. Merci beaucoup. Merci maman. Na sepeto zongo le le souci. Na resepela vraiment. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Topé rubrique na biso ba warrior ba lobi nini tozalaki à la kati ya commune ya Kasavubu. Voilà botuko na ba warrior ndenge ba lobi bat balinga fali pour pas parce que papou asana ba fanatique vraiment ébélé partout. Tokitaki na kata commune ya Kasavubu pour la koyoka ba vie ya moko na moko ya ba warrior ba préoccupation na bango papou to lingo c'est la biso boy papou to lingi peto c'est la biso boy parce que benga de partout que nana bola kitapi na kata commune ya Kasavubu tokitaki na ko sepesa bino pour na ko sepesa ba fanatique tout ba to balinga biso et puis merci na ba tout bolinga nana bola la petite nana moi la mananga pour na linga bino vraiment ya trop bon continuer ko s'abonner liker commenter partager et ça la biso vraiment bien là je dis merci à toi Casseré Poison Rodrigue qui m'atteint le prix Nobel de la joie Astrid Yende et pour sans oublier il y a Fiston Botuale et puis voilà tellement ébélé et puis bah, tout pour souhaiter un joyeux anniversaire merci Nabino tout et puis sans oublier Fiston Botuale Astrid Yende Bele Lambongi bon s'abonner massivement sur Nana Bodouga Télévision retrouvez-nous à la prochaine bye.